utiliser article 64 date ya marche ya lite kasi date ya soulèvement populaire yebana te mama ngonga bitumbe bandaka pe ngonga bitumbe sila ke yebana te. Je demande au peuple congolais de se tenir prêt pour des grandes manifestations qui seront organisées sous peu en vue de défendre et faire triompher sa souveraineté. Moto oyo bomoni même le bétano miné le quoi France 24 babi enterrement controversé. Ça veut dire jamais biso étant que peuple on peut accepter que va imposer biso monde. Et si ka bomona na mboka nini équipe oya football na équipe moso ko betia ba poni arbitre équipe moso bandi ko ça fête avant match. Il a dit que match est gagné en avance. Monsieur Mbosso a témérairement décidé de défier tout le peuple congolais en faisant entériner de manière cavalière et théâtrale une liste incomplète des membres de la CENI avec à sa tête Monsieur Denis Kadima, un proche de Monsieur Félix Tshisekedi. Ce forcing n'est pas différent. Président Eli a cosité. Pambate, yékuta benyango manière cavalière, tout benyango manière la plus cynique du monde. Pour mon aba député ba ko tia moto akamba mapondo mina mboka lokola ya Congo. Moto oyo bomoni même le bétano miné le quoi ba France 24 babi enterrement controversé. Ça veut dire jamais biso étant que peuple on peut accepter que va imposer biso monde. Et si ka bomona na mboka nini équipe oya football na équipe moso ko betia ba poni arbitre équipe moso bandi ko ça fête avant match. Il a dit que le match est gagné en avance. Maintenant biso potozonga na souveraineté à peuple pas c'est un droit. Na ko benga ba jeune ou baza ba jeune loko la biso. O baza na conscience l'avenir de ces pays et zo dépendre na biso. Toya to telema to défendre l'intégrité. Au moni na ba pandisango na bato union sacré ba fandi kimia lobby incursion rwandaise et Saramaki. Bazui biso 6 villages sur 12 na Niragongo moto alobité. Toza balini qui ba jeune autour ko sauver mboka na biso le président Eli a tout dit. Nous avons besoin de sauver ce pays. Le pays est très mal dirigé, la dictature et comme ko beta ko boma bomona ki mokolo ya marche na biso ya le 16 bato babimi boya to balimbisanga imotakala. Ce qui présente beaucoup de temps, on a un siège à IDPS. Pas plus tard hier, les policiers bakoloba monoko na bango. Boko te la bango na kati ya siège baza mukie. Boko te la bango baza mukie. Toko senga na la police, toko senga na bazuzi. Tous on a besoin d'enquête indépendante. Que bato wana baza identifier, les images sont là. Si réellement tous en état de droit solo, bato wana faut ba répondre. Kassina Koyebsa Ndeko Tshilombo, il a maintenant l'occasion, l'unique d'ailleurs, pour Atsikali Nango, il y a en face du monde qu'il est sérieux. Ce qui a tiré parce que pas tout quand ça Kadima ça déjà Kadima a comme présenté. Moto comme ça Kadima président c'est Ndeko Tshilombo. Ndé yango biso ko benga ba Kongomani, président lobi soupe, mais biso to bengi ba jeune loko abiso. Jeudi biso ba jeune bilenge liboso ya seni. Oui président Eliazali mokonzi mutu azali biso ko sela kaka bango te. Biso pe to lobby jeudi ba jeune boya ya SID ya nouvel élan ba résistant ba activiste o tout baza épris ya développement na paix ya mboka oyo tokuta na liboso ya siège ya seni. Oui eloko oyo biso bayiba Kongomani to alaki kozela ete tata mokonzi ekolo apesa biso ndikisa apesa biso mbela a éclaircir biso tilelo oyo camarade Mboso toko benga Nyamulende nan tata na ye Tshilombo toko benga Tshikata Bombe oyo baye ko imposer biso Nyamulende moko na kombo ya Kadima
nde toalaki kozela tata mokonzi ekola pesa biso ndikisa keno mokobima na nzela boye kasi tata mokonzi pa tonda mayele ebele abi te bino boali be peuple botana na mayi likunzi oyo ya mboka na bino oyo tobengi constitution eloba ete bokonzi manso oyo ekonyokola peuple esengeli kopeta yango kobare yango nzela yango oyo kitata mokonzi ekola alobi ete tomi se prendre en charge elingi koloba ete to utiliser article 64 date ya marche ya lite kasi date ya soulèvement populaire yebanaka te mama ngonga bitumba ebandaka mpe ngonga bitumba esilaka yebanaka te yango oyoki biso bayiba résistant oyo koyoka fu de fayulu lisu ya changu charge ya résistant na changu ngai oyo lelo bosili koyoka quartier 3 emekaki kobouge na tongo bayeli biso na bayiba songolo diongo batie bayiba policier bayila pulusu kasi atake lisu ya fayulu mpe liboma ya fayulu tobete tokotike tumbo oyo te oyo koya eya lokola ida pasa place oyo bakobenga 10e mairie association ya banyamulende bakoluka dossier na biso bayiba résistant bakokutana na biso na balabala donc message ezali kaka keno peuple congolais nyonso bima bisika ozali ezala na nzeta fufu ezala na epasoli ezala na kombo tokobima bisika nyonso merci tomeka kobundisa bayini ya Congo oyo bazolinga bakanga mala bokonzi na makasi epi bali maboka na biso kaka na kobeba se na kobeba donc sur makasi kota boka matoko na maboko et a décidé kokamba biso sur la tela oyo toyokeli kobabundisa bayini ya Congo ezosala mawa ezosala mpe pasi ke bandeko na biso ya ngambo wana mosusu bazokomprendre te ke makambo nyonso tozosala oyo eza mpona bolamu ya Congo eke koboma mutu eko kozala jamais bolamu tozoluka bato bakokende kobundisa baadef na luba kodeko barwando bakokotela biso tozomona bango te mais mpona bato baza sans arme oyo bazomanifeste pacifiquement nde bakotindela biso bamilice tribal mpona kobundisa biso epuis kosala biso pasi tosengi kaka na baye oyo bakipaka oyo balingaka Congo na oyo balingi mpe kimi eza na Congo bameka kolandela yango mpo ete liwa ya ndeko na biso kalala ezala ekende ya ofele te mpo ete bato oyo nyonso baparticipe na yango bameka kofuta makambo nyonso basali baction so bamene wana ya mabe bameka kofuta équivalence nango epuis bazala sanctionné na ndenge mibeko ya leta esengeli bon mokonzi yake oma na ba discours ya molai te donc amemi biso nyonso to éclaircir biso parce que azalaki clair par rapport ya discours na ye ndakisaki amemi biso donc na baévénement nyonso tout oyo eleka mpe oyo esamaka na engumba ya mboka na biso Congo. Donc c'est pour cela mokonzi alobi ke makoloba oyo alobi ezali na kati ya likonzi oyo ya mboka na biso oyo toyebi tobengaka constitution na lingala na article 64 attaque résistant oyo donc lisu ya mwamba donc tobetisi te maloba oyo mokonzi apesi biso ezali lokola eteni ya zomi oyo yende alobi ke biso tozala. C'est pour cela tolobi moto nyonso tout donc ayo kambelama de GP Sami et puis moto nyonso tout donc azala wana donc azongo confirmation oyo mokonzi alobi na article 64 donc c'est-à-dire que tout ajouté mais kozala donc événement ndeka ya lobi et kosama na terrain pour to libérer mboka to bimisa mboka na maboko donc ya badongolo misu to bimisa mboka na maboko ya Chilombo azali ko boma mboka na likite ya bato na ye donc yango biso to yaki kozwa moko ete babengaka eteni ya zone pona biso ete tochango siko na misala asengi biso nyonso tosangana tosala force moko parce que lelo tomoni ke non mwana mboka Chilombo akomi koimposer dictature na makambo ko mosala yango sikoyo tolobi ke non totelema biso peuple tozala toujours vigilant. C'est pour cela tosengi ke non peuple congolais eza message oyo eza très important ba divergence ezala te asima na biso tosangana tozala ini totelema mpona kosangisa force na biso na makambo nyonso oyo ya mabe ezosalama niamu muyibi ya tricherie oyo maponami oyo ezolinga kosalama na kati ya seni yango totelemi tolobi ke non na seni oyo ya mwana mboka Chilombo aleko imposer biso tous les résistants biso toza ba résistants pouvoir ezaki ya biso bayibaki yango mais tokanza ke no mwana mboka kosala eloko moko ke no oyo tokoke na mapona mia malamu mais tomoni ke no dictature a lui ko imposer yango to boyi non tolobi ke no toza toujours déterminé toko céder
bien sûr omoni que no barbarie o sama quand même la marche oyo tozako tambola les 16 abomaki que no linde cadre biso pe ya kata ya ICD mais yango to sengi que no oyo milice wana bana préparer ça mo que la détruire mboko na biso to telemi to ko toujours liboso pour le changement et ça la makata mboko na biso to ko tikate tozo toujours debout tozo toujours uni tozo toujours déterminé pona ko zo souveraineté na biso oyo bayibaki unité oyo lelo que non ndeza boy tous les forces vives to sangani calendrier oyo que non ya action oyo goza sur terrain ya président akopesa biso nyonso tozala toujours que non parce que oyo ezala osala lelo kata mboko na biso ko sala mate biso to moni nyonso babuzoba oyo balakisi na kata mboko na biso yango siko to telemi to telema tozala toujours debout tozala toujours uni parce que tozala souveraineté na biso na maboko na kopesa ba combattant na ngai minduki ba machette ba nzete po babunda pe batelemela bato nyonso tu oyo bakobundela po bakotelemela pouvoir na biso. Or toza na démocratie. La démocratie c'est le pouvoir par les peuples, pour les peuples et par les peuples. Biso population do marché pour réclamer droit na biso. C'est ni ya lokuta to lingia moti. Makambo nyonso tu ezotala mabe koboma boma lokuta to boya kiamo. Yango totambolaki na kimia pe ba preuve bomonaki ba gaz ebetamaki na 10e tokomaki ti na première place tosukaki président Eli Martin Fayulu apesaki nyonso ndenge apesaki biso position nyonso tukende ndenge alobelaki marche esili kozonga na biso na retour na biso nde tokutanaki na bashoki nga oyo nazoloba naza victime oyo babetaki pau na mokongo babetaki nga pau précisement na bacombattant ya IDPS na 10e naza na ndeko nanga aza wana bokozwa imagine bokomona yango babetaki chaîne ya moto apanzanaki toza na ndeko na biso akufaki lobi le 18 que ton âme repose en paix mais bitumba ezocontinue toujours akufaki lobi lelo oyo toza na bandeko mosusu baza toujours na kati ya Saint Joseph na bapolisier mosusu bazwaki milangi biloko wana eza te keno euti soki na wapi te euti na kati ya chaise ya IDPS précisément na 10e yango nga nazolancer message président élu alobi mais biso en tant que peuple congolais totelema o biso tozotelemisa eza révolution mpona nga na osenga révolution mpona mboka Congo kokufa eleki pasi eleki banzala eleki souffrance ya souffrance amemeli biso dictature na kati ya mboka eza kitoko te yango moni tosengi soulèvement populaire jeli tokuta. Nous débutons déjà avec le point de presse. Nous avons bien voulu vous dire que c'est un point de presse, ça ne nécessite pas de questions. Nous entendons seulement l'allocution du président et après c'est fini. Pour ne pas abuser de votre temps, je laisse la parole au président élu pour s'adresser à son peuple. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, la Mouka a organisé le 16 octobre courant une marche populaire et pacifique dans la ville de Kinshasa pour exiger notamment la dépolitisation de la CENI en vue de la tenue des élections libres, transparentes, inclusives, impartiales, crédibles et apaisées en 2023. L'adhésion massive de la population à cette revendication à travers une mobilisation sans précédent était en fait un référendum contre le pouvoir illégitime en place et surtout contre la procédure dolosive des désignations des membres de la CENI entreprise à l'Assemblée nationale sur fond de corruption, de débauchage, des menaces, d'intimidation, de chantage et de victimisation. Plutôt que d'entendre raison et suivre la voix du peuple, M. Mbosso a témérairement décidé de défier tout le peuple congolais en faisant entériner de manière cavalière et théâtrale une liste incomplète des membres de la CENI avec à sa tête M. Denis Kadima, un proche de M. Félix Tshisekedi. Ce forcing n'est pas différent des conditions de mise en place de la Cour constitutionnelle, et ce, pour servir
l'ambition d'un homme qui veut, à tout prix, se maintenir au pouvoir, soit en poussant à l'organisation de mauvaises élections, soit en les retardant. Un tel affront, dirigé une fois de trop contre le peuple congolais, est simplement inacceptable et mérite une réponse appropriée à la hauteur de la provocation. Ainsi, je lance solennellement un appel à toutes les forces politiques et sociales du pays, réellement acquises au changement, à la constitution d'un grand bloc patriotique contre la dictature fasciste qui se met en place dans la négation et le mépris total de la souveraineté du peuple congolais. Ce bloc aura pour mission principale de mener des actions sur terrain afin de faire échec à ces macabres projets de fraude électorale. Chers compatriotes, je saisis cette occasion pour déplorer et condamner de la manière la plus ferme l'agression de nos militants le 16 octobre par les intolérants bien identifiés, laquelle agression a occasionné des blessés graves et malheureusement causé la mort hier 18 octobre de notre camarade et compagnon de lutte Davin Kalala, membre de l'ESID. S'il vous plaît, je vous invite à une minute de silence pour honorer sa mémoire. Dès le même jour, je prends l'opinion nationale et internationale à témoin et j'attends impatiemment que des enquêtes sérieuses soient menées pour identifier les membres de ces milices privées qui sèment la désolation partout où ils se trouvent, attaquent et tuent paisiblement les citoyens. Comme je l'avais annoncé à la fin de mon adresse lors de la clôture de la marche du 16 octobre, je demande au peuple congolais de se tenir prêt pour de grandes manifestations qui seront organisées sous peu en vue de défendre et faire triompher sa souveraineté. Mes très chers compatriotes, l'histoire de notre pays renseigne qu'à des moments clés de notre marche comme peuple, nous avons prouvé à la face du monde que nous sommes capables de nous prendre en charge pour changer les cours de l'histoire. Rappelez-vous les événements du 4 janvier 1959, la marche des chrétiens du 16 février 1992, la marche du 2 juin 2004, les manifestations de la semaine du 19 au 25 janvier 2015, ainsi que le préavis du 19 septembre 2016. Il n'y a pas d'autre alternative aujourd'hui. Nous devons nous tenir debout pour sauver notre pays. Nous devons sauver le pays. Nous devons sauver l'ordre démocratique fixé dans la Constitution. Nous n'avons pas le droit de nous résigner, ni d'accepter une quelconque autocratie dans notre pays. Le peuple congolais doit se prendre en charge. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie.